Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ. La
été sortis de chez eux, vivants, avec l'idée de se battre pour ce pays, de se battre de main libre, de main pacifique. Nous serons malheureusement aujourd'hui avec nous et qui était fauché par l'armée. Aujourd'hui donc pour nous, c'est un jour de devoir de mémoire pour ceux qui sont tombés, mais aussi devoir de justice. Parce qu'il faudra qu'un jour, la justice leur soit rendue. Et je peux aussi vous dire que la justice leur sera rendue. La première de cette justice, ça sera que nous, leurs amis, leurs camarades qui sont restés vivants, continuions cette guerre, que nous continuions ce combat, cette bataille. Et nous allons continuer jusqu'à la victoire. Voilà, c'est la première pensée que j'ai pour aux camarades qui nous ont quittés le 15 septembre, le 19 septembre. Écoutez, vous le dites, il peut y avoir plus maintenant. Et nous sommes dans des situations extrêmes, des situations radicales de misère, des situations radicales de corruption, des situations radicales de répression. Il faut donc que chacun de nous, que chaque homme, chaque femme de ce pays s'élève, relève son front et aille au combat. C'est ce que dit la fille de l'Assemblée. Donc je pense que tout le monde est maintenant conscient que le vrai problème de ce pays, c'est Kabila Joseph. C'est le premier problème de ce pays. Et nous appelons avant le 31 décembre, manifester. Vous allez manifester pour le président. Mouvement citoyen Téléma et Kogi. Un an aujourd'hui, le peuple congolais se souvient encore de martyr le 19 septembre 2016. Quel est votre mot par rapport à ça? Oui, notre mot d'abord, nous sommes restés engagés dans leur combat, puisqu'aujourd'hui, la meilleure manière pour nous de les honorer, c'est de poursuivre leur combat. La date d'aujourd'hui n'est pas différente de celle du 4 janvier, qui marque la conquête, donc une population qui s'était levée pour conquérir l'indépendance. Eux aussi s'étaient exprimés pour la conquête d'une démocratie. Malheureusement, vous avez vu la barbarie d'un régime qui ne veut pas donner au peuple ce qu'il veut et qui a réprimé sauvagement. Nous sommes ici aujourd'hui pour penser à eux et justement pour lancer un message à ceux qui ont pris l'habitude de réprimer, et nous sommes encore une fois déterminés à poursuivre ce même combat jusqu'à obtenir ce qu'ils ont cherché et qu'ils n'ont pas obtenu. Merci. Ok. Un an après, le Congolais se souvient encore de martyr de 19 septembre 2016. Aujourd'hui, l'Assemblée vient d'organiser une messe en faveur de toutes ces victimes-là, tombées le 19 septembre 2016. Et vous avez un mot par rapport à cela? Pardon? Vous avez un mot par rapport à cela? Mais oui, en fait, le rassemblement a décidé de venir rendre grâce au Seigneur pour ce don qui nous a fait de ces enfants qui ont accepté de se sacrifier pour la bonne cause. Et vous savez que le 19 septembre 2016, c'était le jour où Papa Tshisekedi, président du Conseil de sages d'heureuse mémoire, a donné le premier carton jaune à Joseph Kabila, pour lequel nous avons prolongé le mandat jusqu'au 31 décembre 2017 à la demande insistance de lui-même, Papa Tshisekedi. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là. Les enfants ont été fauchés. Pas seulement les enfants, des adultes
il y en a qui ont été blessés, il y en a qui sont entrés en prison. Et parmi les prisonniers, il y en a un qui a lui décidé de rejoindre M. Kabila dans la gestion de l'État. Vous connaissez son nom. Hein? C'est triste. Mais nous sommes heureux d'être là. Et nous venons dire à ceux qui ne sont plus avec nous que de là où ils sont, qu'ils nous protègent et que Dieu les garde et que nos ancêtres leur donnent la puissance nécessaire de nous protéger pour cette victoire finale que nous allons, n'est-ce pas, vivre le 31 décembre 2017. okomona tata te yango wana lokola ye moko alakisaki biso nzela tozali baleki nzela toyaki oyo biso tozala baleki nzela mais bato oyo bakufi makila na bango etangi besoin ya démocratie mboka oyo eza na besoin ya bavaleur mboka oyo eza na besoin ya liberté tozala malamu bana mboka nyonso bazala malamu yango wana tosali misa tobana kosala misa mobu nyonso ekoya tokobosana bango te. Merci. Ndeko na ngai ekobanga te parce que moto nyonso akokufa kobanga ezali te tolobi Kabila ye akende il faut akende ezali ndenge wana. Merci. Etamaki nga namonaki baleki bapapa bana bakwei na drapeau na kati ya maboko nde lelo toye tokanisa milimo na bango ekotikala mpe ndenge wana te toye lelo mpo tokanisa pour qu'un jour justice oyo nzambe liboso esala likambo nango ya mibale justice oyo ya mokili ekosala mpo bandeko basalaki makambo wana bazala sanctionné nde toyaki mpona tokanisa likambo wana parce qu'un jour tokolonga na bitumba oyo alternance oyo ya pouvoir toza na posa ndenge totelemi lelo biso nyonso avant le 31 décembre totelema mpo tobengana monguna oyo akobebisa mboka na biso tala lelo crise sociale crise économique ekomi matata bana moye batanga eza te moya kolia malamu eza te nde fo totelema liboke mpo tobengana monguna wana. Merci beaucoup. En tout cas, ndako messe ya lelo ezalaki mpona to commémorer premier anniversaire ya batu oyo bakufaki le 19 septembre 2016. Il fallait tout rappeler na peuple congolais, na communauté internationale que na mboko yo Congo oyo soi-disant eza na démocratie. Ezali na groupe ya batu moko boye bazui na population na pays en otage, bazui na démocratie en otage. Il fallait tout rappeler na communauté internationale que na mboko yo bazo boma batu, bazo continuer comme batu parce que batu bazo réclamer une élection libre na démocratique parce que batu bazo réclamer que démocratie et quota na mboko yo. Et en même temps aussi, to sali meso yo pona to rappeler que bato yo bazo kamba biso, plus particulièrement Joseph Kabila na Corneille Nanga bakozala ba responsable soko d'ici le 31 décembre l'élection est salamité et puis soko d'ici le 31 décembre bato bakufi lisusu surtout Corneille Nanga ayebake bato bakufaki le 19 septembre soki bato bakufi lisusu akozala pénalement responsable devant la CPI na makambo nyonso mabe ekoya na mboko. Eh maman, mais biso tozotika na logique non? Logique na biso ezali ke to yokanaki na dialogue ya Semco que au plus tard le 31 décembre l'élection salami après le 31 décembre Kabila kei eza makambo ya kuta Rigobert to makambo ya parti nanga Paris zote ezali oyo bakomaki na papier biso tozo zelango soki tokomi le 31 décembre tala batning bakufi depuis que Kabila aye na pouvoir likolo ya démocratie soki tokomi le 31 décembre à ce moment-là na minuit na 0h1 to constater que Kabila zate pour nous c'est fini c'est terminé bye bye ne bakomanga game over il faut sikoyo to luka mutu oyo akwasime transition sans Kabila donc pour na biso
bakosana te ke tokosala sur glissement epa na biso makambo wana esili. Il y a plus de 3e dialogue ndenge président Félix alobaki na ndenge moko en tant que membre ya conseil de sages na lobi. Le 31 décembre c'est fini, c'est terminé et puis tokobanda ko préparer sikoyo l'élection na ndenge ya bosolo. Le ya lelo ezali tozo commémorer bato bakufaki na mokolo ya lelo. Batu bakufaki, batu bakatanaki makolo, batu babetamaki, batu bakangamaki pona mokolo ya lelo, tout simplement parce que batu wana basengaki respect ya constitution tokende na maponami na ndenge longobani. Na yango toyaki awa poto senga ngolo nzambe apesa biso makasi pona biso batu oyo to zali vivant na ba oyo bakendaki. Mais ekozala esengo mingi que batu wana bakufa pamba te que mémoire to bosa na mémoire ya batu wana te to continuer lit parce que bakufa ki pona tina soki to tiki yango to tiki lit wana poto kende na démocratie to kende na maponami, c'est-à-dire batu wana bakufa ki pamba. Ngai nazalaki moko na batu oyo bazalaki mokolo wana na kangamaki na munaki batu ndenge bakufaki ezali mawa mingi. Na yango to portaki même plainte contre M. Kabila, c'est pour que justice soit faite parce que on ne peut pas comprendre dans une démocratie, dans un état de droit, soi-disant, que Batouba Koufa, Baboma Batoukaka, rien que parce que Batouana va déclarer qui démocratie, Basenga qui respect la constitution. Bato Bakoufa qui? Ah, pour na bande kona bango, toko lobake bandeko wana bandeko baza non seulement bandeko na bango, baza pe bandeko na biso parce que soki toyaki ko commémorer lelo, c'est parce que to partager na bango vision moko, non seulement tozana mboka moko, mais tozana vision moko pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le développement ya Congo. Donc nous autres na bango epe mana esika malamu Mzambe atika bango esika kasi et kozala malamu mingi que bitumba bango babundaki epe bakufi et sengeli que bitumba na continuer ezala natina sinon et kozala on dirait bakufi pamba. Donc le sens ya manifestation ya lelo ezali yango. Non seulement to sengi na Nzambe atia bango esika mais biso batu to tikali na bomoi to continuer bitumba wana pour que mémoire na bango et zala toujours perpétré et zala toujours to bana toujours ko kanisa bango to kanisa pona nini bakufaki te po baibaki bakufaki ka pona ko telemela makambo ya mboka po mboka ekende liboso. On a koyi koloba kaka lelo en tant que biso ba congolais toye kotika mokolo ya lelo eleka na pamba bongo te po ezali mokolo oyo ndeko Kabila bomaki bana mboka ya Congo bêtement pamba te basengaki kaka apesa biso maponomi. Donc yango wana mokolo ya lelo na ba parti ba force vive nyonso ya mboka to sangana ki bongo na misa a na cathédrale ya Notre-Dame du Congo po ya kokanisa pe kosenga kimia ya ba milimo ya bandeko ya biso ba congolais oyo mwana mboka Kabila na ba akolite na ye babomaki bango beti. O nakoki koloba ya liboso na kozwa maloba oyo ndeko na biso oyo azali modèle na biso ya lutte Thomas Sankara alobaki nalingi bomoi na ngai eleka na pamba te mais nalingi mokili retenir eloko moko na bomoi na ngai ndenge etambolaki. Nakoyebisa bango ezali pasi mais courage bayebaka milimo ya bandeko na bango na minute ezali esika moko na ba Patrice Emery Lumumba ezali esika moko na ya baya mboka nyonso oyo basopaka makiya na bango le 4 janvier po ya kosenga indépendance. Milimo ya bango ekozala na esengo mingi soki bango oyo ya bango bandeko bagarde espoir wana pe bakontinue bitumba ezali lolenge moko oyo bakopesa bomoi ya bandeko na bango lokumu soki bamemi etumba oyo tina suka. Totondi yo botondi mwana mboka. Ngai mpe natondi bino botondi. Mbote ndeko journaliste. Toye ko commémorer mokolo oyo ba vaillant combattant ba héros national bana mboka o babimaki le 19 septembre 2016 pour na ko réclamer convocation ya scrutin électoral ya corps électoral boyebaki ndenge bandeko ya pouvoir ba milice ndeko Kabila ba bomaki bango dans lelo toye ko commémorer une année jour pour jour o bandeko wana batika kibiso toye ko la sakeno ba kufaki pamba te
Tozana Bango, donc Tozo Kainisa Bango sont des héros. Donc, ce que doit un gouvernement sérieux, na place entre martyrs, n'a parlé du peuple, il faut pas ériger monument place en mémoire ya bandeko o bakufaki le 19 septembre 2016. Yango toye ko sambela kanisa bandeko nyonso bakufaki mokolo. Otoro basikoyo to aka na message moko ja manifeste du citoyen. Bandeko nyonso to sangana autour à manifeste des citoyens yango nde ekolongola ndeko Kabila. Aux en diaspora congolais, aux en Belgique, na France, na Allemagne, na Afrique du Sud, na Angola, to sangana to adhérer na manifeste citoyen yangonde kolongola Kabila. Seule voie disponible to longola Kabila ezaka manifeste ya citoyen. Na sepeli mingi na bandeko ba na New York, ndeko Félix Tshisekedi, na Moïse Katumbi, na Floribert Anzulugne, André Mbata, bango nyonso basangani eloko moko na New York, ba yebi que non on a rejeté le calendrier électoral, na manœuvre, où il y a Seni, où il y a dans Katia Kabili. Seni est dans Katia Kabili, il y a une élection calendrier. Et en 2019, to boyango, to boyango, to an eloko be moko to saba congolais manifeste ba citoyen, yango na seule voie, seule alternative to sangana pour to longolande ko Kabila, pour to libérer Mboka na boumbu oto zokomona. Ouais, aujourd'hui, eza date moko très positif pour ngai parce que nazo mona année passée ndenge biso tozaki na nzela population congolaise azaki na nzela ndenge ba bomaki biso nga moko nazaki enlevé jour wana par ba service ya ANR ezalaki barbarie ya makasi jour wana bon lelo esali inane toye awa na cathédrale Notre-Dame pour na commémorer quand même bandeko bakufaki. Date ya le 19 septembre. Il faut dans les jours à venir à la date où tokotikalaka toujours commémorer parce que bato bakufi baza ba vrai héros national. Kolongola ba date si o nyonso tozala nango ya ba aventurier o bachela rabiso ba férié, on fera de cette date une date fériée pour na se souvenir na bandeko na biso bakufaki. Message ezali moko. Ba oyo batikali ba continuer ko bunda pour na changement parce que lutte autour ça là eza molai donc ezali le lotene to aussi lisango. Ba oyo ba perdre ba oyo ya bango mukolo wana tozo senga nzamba sunga bango ba okokaka jamais ko bosana yango ba okokaka jamais ko longolango na mitema na bango ko salaka passe mais tozo senga nzamba fortifier bango to boakeli bango ba fleur et dans un état sérieux dans un état responsable Torosa l'effort que la famille wana bazala quand même soutenu parce que bato bakufaki baza ba parents ya bana ba mariés il faut que l'État aille ba rezoa bango en charge et puis ko sunga ba o batikali vraiment grande reconnaissance na ba famille wana na komba mouvement Filimbi et puis na ba mouvement nyonso.